Affaire liwa ya Eliane. Alors, eloko nini lisusu oyo ekomi. Toyebi ke Eliane balobaki akufaki na prison. En tout cas, depuis banosaki biso ke Eliane akufaki na prison, et ça lit déjà 1 mois et demi. Donc, tokolo baka ba 2 mois. Eh, ba 2 mois. Siko, lelo toye na ba vérité concernant liwa ya Kinapez Eliana. Alors, bomoni na tcheli bino mwana mwasi moko alati elamba ya vert, na tcheli bino photo na ye wana, na tche na mwa musapi wana o ezolakisa na mbunzu na ye. Alors, ba vérité mususu ebimi pona liwa ya Eliane concernant mwana mwasi oyo. Alors, lelo chez Irsil Botelo TV na ko expliquer bino qu'est-ce qui se passe encore. Tomonaki, toyokaki, Eliana kufi, tomonaki ba photo, tomonaki ba preuve nyonso oyo totiaki na compte na biso. Awa totiaki ba preuve nyonso na chaîne na biso. Toutaki ko sala vidéo ya Eliana 1 mois passé. Alors ba vérité ezo koba kaka se kokoba. Yango Irsil Botelo TV o bolingara mingi, Irsil Botelo TV o bozwaka vraiment tant ya kolanda ye ayeli bino lisusu ba vérité pona liwa ya Eliana la Kinapez. Alors, bandeko nanga mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, vraiment bonjour, bonsoir. Wana ezo dépendre kaka, donc yango ezo dépendre kaka na air oyo ozo landa émission na biso. Bonjour, bonsoir, toyebi déjà biso nyonso ke e dépendre kaka na air oyo bo talaka biso. Bambote na bino esika bozali, bambote na bino na bandaku na bino, bambote na bino vraiment partout oyo bozali. Ba mama nyonso ya France o bo soutenaka chaîne na biso, ba bisous bambote na bino esika bozali. Ba mama nyonso ya États-Unis, Canada, partout, Sénégal, partout o bolanda Irsil Botelo TV. Topesi bino bambote na kombo na Yesu. En tout cas, na ibisaka bino toujours prière nanga Irsil Botelo TV. Ezalaka ke Nzambe abatelaka bino, apambolaka bino, bozangaka toujours te. Donc bozanga kambongo wa wifi te, bozanga kambongo wa o batiaka ba mega, bozanga kambongo wa mega te, ba o batiaka wifi, bozanga ka surtout te mbongo ya wifi pona ko soutenir misala na biso. Ba remarque na bino esalaka biso bien, yango bon totiaka numéro na biso toujours na coin wana. Pona batu o balinga kosala ba remarque, pona batu o bazaka na ba suggestion, pona batu oyo bazaka na ba idée, pona batu oyo vraiment bazalaka na makambo ebele ba remarque na bino esalaka biso kitoko makasi. Donc bo bengaka pona ba remarque, ozana posa likambo, ozana posa question, ozana posa to lukela o star na yo, ozana posa to sala nyonso yo kolinga. En tout cas oko hésiter te ko benga biso na numéro na biso, yango eza liboso na bino wana. Donc ba remarque na bino to sepelara nango. Alors lelo chez Irsil Botelo TV tozolo bela lisusu likambo ya Kinapez oyo Eliana. Alors ndeko nanga soriza mbala no ya liboso o tombe na Irsil Botelo TV kande na ibisaka bino. Donc soki eza mbala liboso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso et o sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala malamu mingi. Surtout n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles chez Irsil Botelo TV. Donc pour recevoir ma nouvelle nyonso, cliquez cloche ya notification, comme ça okobando mona ba notification tango tokotia vidéo et okomona directement notification. Lokola mama na biso Linda Bukulu que je sali ye penza a fina notification. Donc tangu kaka totiaka ba émission na biso azalaka muto liboso ya ko commenter. Donc c'est-à-dire amona ka notification ekote la kaye directement na esika nyonso oyo ye azalaka. Yango bandeko na ngai, en tout cas tango s'abonner, au fini cloche à notification, au partager émission na biso. Donc to partager émission oyo s'il vous plaît la famille na bonne de rabino toujours na yebisa rabino ba partage na bino esalaka biso tokende liboso. Ba partage na bino esunga kake histoire oto beti e kende vraiment musika. Alors eloko nini oyo ezoleka pona Kinapez na biso Eliana na fille o bomoni totieli bino na miniature na biso. Fille yango baza na mwa ba trait na Eliana mais ye aza Eliana
te. Alors bomona ki toyaki ko poster Eliana to poster ki Kinapes oyo bato ebele tolandaka procès na ye. Tolandaka procès ya Kinapes Eliana bato mosusu balobaki ke ye akinapaka te, ye azane kaka mutu mu bakutanaka na bar bakenda komela kaka bamasanga, bato ebele balobaka na bandenge na bango. Mais tomonaka ba video o esirkila na TikTok lokwa elo mususu. Tomona ba video ya Eliana circula na TikTok, tomona ye na ekiri ya ba Kinapes wana na ba kinaper bazaki toujours ensemble. Tobande komona ba video na bango nyonso nde babanda kobima ba video nyonso emonanaka na internet. Mais selon baninga na ye tongo basambaka balobaka ke Eliana azalaka innocente wana toyebi biso nyonso. Alors mwana mwasi oyo mikole uti koleka banosaka biso ke Eliana azali susu na bomoi te, tomonaka ba photo, tomonaka na biso ba video te, mais tomonaka ba photo o wana bomoni ba okota na mutuka, tomonaka yango, tomona photo ya ambulance, tomona na ba photo mususu ya Eliana tango azalaki na hôpital, et puis tomona ba photo mususu na prison esika bazalaki ndenge senlo ba information ndenge ba plibiaki ke Eliana akufaki. Alors selo ba information ya bato mususu balobi ke Eliana akufaki te azali na ye. Preuve ane ke eza na mutu moko pa commenta ki alobi ke azali. Do bato nyonso bazo commenter, bato mususu bazo lobaka te akufa, bato mususu bazo lobaka te azali, bakimisa ye, bato na bato mutu na mutayaki na analyse na ye. Car nde toyebisaka bino biso toyaka tosali analyse etikalaka bino bosala ba analyse na ba commentaire toyeba eloko yango eza nini. Alors toyaki tosalaki analyse na biso concernant likambo ya ndeko na biso Kinapes Eliana. Alors bato pe bayaki bakomaki, bato bayaki balobaki. Alors toyeko kweya na video ya fille oyo na internet. Toyeko kweya na video na ye, koma tokomaki na video na ye, fille oyo bato bakomi kobenga ye Eliana. Bato bakomi kolobaka te aza Eliana te, kutu ndeko Eliana, kutu Eliana bakimisaki ye, o kutu fille oyo bazalaki pe na Eliana, o aza ndeko Eliana. Preuve neke bato musu bake musika balobi ke ye wana kaka Eliana nde basali soki opération ye longiso ndeni bandeko nanga, en tout cas tozala juste. Mwana mwasi oyo alobi bien na TikTok ke aza ndeko ya Eliana te, ayebi Eliana te, amona Eliana lokola tout le monde nde tomona Eliana, biso nyonso nde tomona ke Eliana na ninyo na nini ya kidnapping, biso nyonso tomona ki Eliana. Mais mwana mwasi oyo alobi ke aza Eliana te, Eliana akokani na ye, mais ye aza Eliana te. D'ailleurs so botali bomona ke ye aza munene, Eliana aza mukie. Et puis yaza na mabundi, Eliana apena na mabundi te. Ye penza aye ko déclarer na TikTok na ye, alobi batika vi na ye tranquille, batu botika ko commenter, botika ko finga ye akima na prison te, atika la pe kokota prison te, ayebi te likambu nini oyo ezokomela ye na minute oyo. Alors bandeko nanga eloko mo foto ye baka na mukili, batu bakokanaka. Donc attendez bolobi ke o opération o Eliana bandeko kana un mois o banose biso Eliana kufi nde ba ko changer longi mbala moko na un mois o kande banose biso ke o akufi o azate o boeto moni kaka ba photo. Est-ce que boza sir ba ko changer longi ka mbala moko pe pota pe kauki makamyo so pe normal azongeli sur TikTok? Tozala juste bandeko nanga. Tant toloba makam na sentiment te. Fille oyo aza innocent azo déclarer à Leli na TikTok, botika vi na ye, botika ko commenter ba video na ye ko komake Eliana, bato musu ba komi ku toko boma yo, bato musu tozo lukisa yo. Eza vraiment propreté po aza mutu. Alobi ke aza Eliana te. Bato musu bo mona tanga o déclarer, bato ba mona te. Tanga oloba o esengeli aloba batu ba mona te, metango mabe komela ye nde batu ba osimba mutu. Bandeko nanga boki koluka Eliana soki na prison, soki bomoni na prison te boye bake soit bakimisa ye, soit akufa ya solo. Alors botika kutungisa mwana mwasi oyo kombo na ye eza Eliana te, ayebi pe Eliana wana te oyo bozolo belaka. Amona Eliana kaka na dossier kidnapping, atikala kokutana na Eliana te.
Donc ndenge kaka nga na yo tomonaki procès ya Eliana, ndenge pe mwana mwasi o France amonaki procès ya Eliana. Donc ndenge tomonaki procès ya Eliana na internet, ndenge ye pe amonaki procès ya Eliana na internet. Donc akutana na Eliana te, ayebi Eliana te, mais lelo balatisi ye ber po akokana na Eliana. Mais ressemblance yango o bato bazoloba Eliana tokosalo mabe yo, Eliana yo bimili so zongeli TikTok tokoboma yo, aza kutata akokana pe ya makasi te. En tout cas nga na moni ki ressemblance à makasi te epa ya fille oyo o bato bakomi kolatisa ye mabanga na TikTok, o bato bakomi vraiment kolobela pona Eliana. Eliana azali soki azana bon moi, azana bon moi, soki pe akufa penande baibisaki biso ke akufa, wana gloire au Seigneur. Soki pe azana bon moi, wana gloire au Seigneur. Mais tozo mona babiloko yango ekomi mingi. Banda bakanga bakina père oyo bakanga o bakanga bango nyonso. Toyoka kaka lelo o ya kufi. O ya kufi. Dernièrement to yoka ke o kaba babomiye. O kaba melaki poison. Mais toyoko mona sous na ba source. O te kaba futa kimbongo na mnicho azana liberté provisoire. Tozo kende wapi. Tozo kende wapi. Parfois et ça la biso pasi. Parfois to mona kama mamboka na biso moko to tala makama mboka na biso meme to koma otala ngona musika lokwa ndako ezika. Ça fait très mal. Et ça la passe. Yongo bo moniton bakanga bango bazala na bango à l'aise. Bakangi ana ya l'aise na prison ebi kezaka pour un temps. Ayo arobima na ye, azongela na ye makamsi. Yongo bo moni bazala na bango à l'aise. Pour ce penesa ki pe bakangi ba on a auto ebi c'est venu dernièrement na émission na nga na salaki a. Tant bakanga bango esenga ba bomaka bango. Et ça n'a pas de perte na famille obwe po muto azo boma mutu atali famille na été atali bandeku na été ayokeli famille na mawate ayokeli pe bato ye abomi mawate sko pourquoi tango ekoma ke bino bo boma ye bino ba leta mboka na biso bo boma ye boyoka motema pasi bata boye bazala bata oyokela motema pasi te bazala bata oyokela motema pasi te. Combien de makambu auto zui banda bano bakota prison. Et ça kaka oreda to uchoyoka dernièrement awa oreda kutu basali opération na prison. Mutu bakesali opération na prison. Ba tactique moya kaka po bakimisa bango baloba kaka kuta kebwe. Kuta kebwe. Oreda basali opération. Kuta bimaka kenda ko hôpital. Bwe bango wana toyoka ka boye. David Lomata na kati prison mais mutazaka na kati prison mais bakeke kange kuna asali epaka. Ndenge ni mutazaka na kati prison bakende kange kuna asali epaka. Pourquoi babimaka? Bapesaka bafutaka bambongo bafuti bambongo babimi baye bazongi na bona kati prison. La prison za la lokwa ndaku na bango abimi okima na ete mais abimi aye azongi abimi okima na ete mingi bazaka okima na ete mais abimi aye azongi bakomisango lokwa ndaku na bango esa malamu te. Peuple congolais ba olela population to olela lelo bakanga bakinaper oyo mais bata kidnapping o bakanga bango mais lelo ki kopa ko kidnapper na Congo ezo continuer batu bazo bunga bazo boma batu. Toi na passe na motema. Ba ucho boma ndeko na biso mona matadi. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Ba bomi mutu ka boye ba kotele na ndaku na ye papa mukolo na bana. Boebi combien pesi pasi ana famille ana bana meka de le pamba kabe bakotele kana ndaku pesa mbongo ana mbongo te ba papier mboka na biso ebeba ba Rwandais bakote be na mboka ebeba ba kidnapper epai miyibi epai to suka rapi. Moi so déjà so ba obani miyibi o ba kidnapper o bakangaka so déjà yoki so la prison ozanesu na dona somo wana te ayebi ke dena kota na nga prison tanga obima bien bokasa ba changeaka te yango bomona ba big boy wana bakabaka baba ya témoigner ke bakanganga na bima nanga pour ceux qui koti déjà yoki déjà lenga prison yoki so la prison boye baketanga obima akoma susu mama na teti.
Po ayebi elo ni bosala ba okanga na bango ye kaka. Après ko kanga ye aobima na ye lisusu. Aobima na ye lisusu. Alors epé ça passe. Lelo mwa mwasi o alinga memanga bande konanga. Bokanga elonga mwa mwasi obina bato bo linga bo sala ye mabe. Aza innocente. Aza nido ako ressemblance au bomona ya makasi a ngana moni yango te. Bokota na compte sa TikTok a mwa mwasi botala ba photo ba video na nyonso comme na Frams. Bokota botala ba photo botala ba video na nyonso. Soka poste video na ye batu baye ba fingi, soka poste video na ye batu baye ba lobby, soka poste kaka video na ye aozwa toujours ma finga. Ao finga ma pour rien. Batu ba cancele o ye azate. Pourquoi? O bakokana. O eza ye. O eza ye. O eza ndeko na ye. O eza boy. Iza pasi. Toyaka to lobaka, tozoya to loba, tozoya to loba, to sala be mission to loba, mais isala biso passe na motema. Komona bato aboye, akufa o akufa place bakunda e to mona te. Mais ba ebisa biso kaka te Eliana akufa, to mona ba photo. Esika ni bakunda e. Matanga na ye bomonaki. Bien sûr, tout le monde a déconné, ba yako sa ba vidéo na TikTok kolela. Ba posta ki matanga ndeko na bango. Tout le monde a quitté. Donc ba ndeko na nga to fungola misu na makamu susu. Botika mwana batu kimia azaki na peste, akina pakana ete, kokokana obo omona bakokani awa ezana ngo ya gravité. Ezana ngo ya gravité boluka boboma mwana bato po bozwani boluka bosala ye mabe po bopesa papa na ye na mama na ye pasi ana bandeko na ye po bopesa bandeko na ye pasi bino mo bomona teke longi o eze Eliana te parfois ça la passe et décourage baninga ça la passe o sali vidéo na yo o tia na TikTok bato ba ofinga moi so tous les vidéos o tia na compte na ye ba ofinga ye kaka yango bomona bakomaka bakolandela balandeli via mutu balandeli yo ti ba yo mona o babeti o masasa okufi pour rien bato musu ba okufa pour rien balandeli o peka bi babomi o peka boye eza yo te babomi yo innocent. En tout cas, fille oyo aza vraiment innocente bandeko nanga. Moi so Eliana akufa ou pas ezo tala kaka bango bata gouvernement so ba osala ndeli so ba ko tokisa bango ba tokisi bango. So pe ba ko lia bango ba leba so pe ba ko bimisa bango po biso to lemba de ya makambo. To koma monaka o akufi o bo akufi do bango yanso ba boma bango ka poto sepela. En tout cas, eza pasi makasi bandeko nanga na yeki ko sala analyse concernant moi na mwasi oyo en tout cas to tika ko commenter ba video ba maloba mabe po na ndeko na biso oya mwasi aza na ye Eliana te bato bazo finga ye bato bazo loba ebele en tout cas ezo pesa pasi même na bandeko na ye ezo pesa pasi même na famille na ye mwana mwasi oyo aza Eliana te aza na ye Eliana te botika mwana mwasa batu kimia aosala ba video na TikTok lokola mutu nyonso ndenge biso to sala ba video na TikTok ndenge peye aosala ba video na ye na TikTok alors a déclaré aza Eliana te totika ye kimia. Alors merci mingi na batu nyonso o balanda Exil Beauté la TV kande na yebisaka bino la famille ceux qui zambala no ya liboso o tomber na Exil Beauté la TV vraiment au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu ming donc ba abonnement na bino, ba like na bino, ba partage na bino et ça la biso toujours qui tourne ma casse donc beau s'abonner, beau commenter, beau liker, beau partager l'émission na biso et au sala malamu mingi. Alors merci na bande koyoso yo o koti yo o tie j'aime yo o tie commentaire ou lobi loba moko ya bien en tout cas nzamba lola apambola yo esika bo zali bo hésiter te ku s'abonner bo hésiter te ku partager bo hésiter te ku cliquer cloche ya notification pour que prochainement tant to tia émission na biso et comme la bino directement esika nyonso oyo bo kozala. Alors wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye. Tobo sanaba j'aime te na vidéo la famille. Bisous.